Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Ok? Alors, bon, moi, déjà titre, wana, lelo, nazo proposé bino, différentes vidéos, il y a Bakuluna. Vous savez, opération 100% Kuluna. Alors, bon, la liste, il y a bateau, baza sélectionné, oyo, ba condamné bango à mort, ou ba ko exécuté bango, ba boma bango. En tout cas, loi wana, je ne sais pas ceux qui va voter loi wana, mais oui, bien sûr, va voter loi wana, ba kuluna nyonso ba osala ba désordre, ba ko boma bango, parce que mikolo bazo kanga ba kuluna à mort. Alors, bon, là, dans la vidéo, nyonso on a proposé bino, donc bota la ba différentes vidéos, où bazo mona ba kuluna, bazo kote la ba douche, ba kuluna, bazo, donc, en tout cas, ba osala, ba dégâts ya minene. Bazo sala vraiment ba dégâts. Alors, bolanda vidéo attentivement tina souka avant bolongwa. To c'est pas na gouvernement na biso soki a osala musala bien surtout ya bakuluna ba koma kobimana ba mama ya mikolo ba 80 ans. Talaka kuluna na moi mais sotele mutu na douche na lichette. Congo. Alors, na oloba mingi te, ba vidéo nazo proposer bino botala na bana basi oeza sérieux na bana basi tala bana basi ebele bakoma na bango de copie ya bakuluna. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter et que ça la biso bien. Avant olongwa, s'il te plaît, tchelanga like et que ça langa bien. Juste like na un des soutien. OK? Merci beaucoup en tout cas. Sans plus tarder, to banda kolana no ba élément oyo et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Robela kwa karabelati duwana oti. Bota TV. Bota la bilhão lá e vai. Moi je suis arati, moi là-bas as champion ya kubamba mabanga. Donc baza venza na kati ya mouvement ba kolona. O nyonso sala musala kona na ezo ko batukona na malweke. Donc tout là la pongite kona c'est chaque fois que makamo ne sale maka. Lelo c'est et ça lui bien parce que toujours quand même moi échantillon. Donc chaque fois intervention que nekaka City sur le manguier, City sur le manguier. Mikolo nyonso oyo le kaka ezanga kate que police a que de intervenir place wana. Chaque soir tina ba côté kona bango be bazaka so moni police aleki akomona na terre. Akomona na terre ko za ko bonga mukoro na moni kimia kozala. Mais so police a besaka mukongo bazongi. De patrouille pédestre tourner mais oyo tozana ngo senga que sengeli population ba dénoncaka. Hein? Ba dénoncaka.
balobaka exact bango nde bavivaka na bato bango nde bona bato mais soki bazangi courage à dénoncer que sur telle avenue na makambo esalamaka c'est trop malheureux parce que sans ces éléments là c'est difficile pour que nous puissions travailler hein? Na sepeli na une notable moko ya kona city atindini plus ou moins 20 cibles atina ngo na téléphone na WhatsApp na ngai alors tu exploiter ngo tu comme ça tu es venu tu frapper ba cible bazara attends le ba bêtier boy aza incapable de le non c'est l'enfant de tel wa bana bala boy yenda selenga makambo wana toujours regretter et ce qui est lobby par exemple lobby non omoni bato basala mbolana mwana na za mwana papa tel butwana bakoyela est-ce que je me demande bazana poste na kimi to bazana poste na kimi te parce que on a dénoncé que monsieur wana za mutu mabe yo OK organiser équipe na pour attaquer ngai c'est ce qui se fait à City hein na tunaka ngambe pourquoi est-ce que so na lobika mbomba lobi na butu ba kotela ngai c'est déployer c'est na moni bato na balingi kimi te ba kuluna bazo sala saccage donc ils attaquent à tout na ba PC des citoyens les babengi bisone na bengi o azaka na mutu kalelo ameka kokene mbangu bakekuna tokangi o ba mbaye na bango parce que bango mibali na basi bazaka ka bakuluna hein pour preuve o muswana bakuti en pleine action na koma bato mabanga donc tokangi bazaka kuluna o titre ka ba mibali na bango ya on tokende kuna tukutuzi bango mais tokolemba te parce que tokorenze kaka moi intervention tout ça mikolonoso pour que tout décourager bango kaka bango bakolega l'état na makasi te mais toujours senga surtout encore je répète que la population nous aide ezaka basoya bakuluna mais yebisa biso que ezana balabala boye oyebisa na mayele numéro na to bazana ngo na mayele obenga na téléphone opesenga comme le monsieur là il m'a étalé toute une liste de 20 kuluna 20 kuluna réputé na quartier wana omoni que tout ça na ba élément ya makasi ogoseka tout travailler pour tout faire batwana que la population nous aide vraiment à mettre fin à cette histoire parce que bango ne baza ba première victime. Souvent j'utilise mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone que j'utilise souvent. C'est le 082 44 97 774. Je souffre que je donne ce numéro parce que ce numéro, chaque fois, papa peut ce numéro, mais autre peut ça mingi bakanga ngote, ba tu za ngote. Ba linga mingi numéro ya nga parce que personnellement n'a pas ça numéro. Donc atala kala yo ndo na posa na ye wandoki otiboloba atala seni yo za de teli yo yo sela ngaba kanga dossier yo kanga dossier moi sanganda bozongisa azonga papa moi sanganda semba kanga dossier moi sanganda longola câble na teka kasima ale sima tamboliti etikali ndambu eye elali liboso ya ndako na nga vers 1h aye komenase convoyeur likolo ya capot ya conteneur abimise lichette akata aye pesa téléphone apesi téléphone abandi azwi porte-monnaie na ye ale liboso wana garçon moko azalaka na shop ya mokie abimisi miso mama José mponga aza likolo mama José na fungoli ba fenêtre na suti nini asote na conteneur ale bakimi to bimi to lanzi bango bakoti na veni musu bakei tongo nango etikali namoni yana zaka policier na bengi ye na bise tala makambu petit frère na sabi petit frère wana zo kate na tiki lobi nango na kepa la bango na pesi rapport et pas maman na ye alobi mona to lembi to zo koka été sili na fandi nanga to komi jeudi le premier vers 20h à côté lingana ndaku na lupango na lichette na zaleka ngabo na kate lupango bana bazaite bakenda ke église na mona ka ya muke mama ya moko zo benga yo na uti na se na kiti na bimi na koti na kiti na se nini yo okeko le bepa na biso ngai yo mona ngai nde na misele ki convoyer no lichette pona kata e ngai lo bien ezali yo ndo mise convoyer abe o sakala ngai misi lichette na kata yo oli na bomo siko yo ndongo zawa na bandu ko zonga sima ye pa bandu ko zonga sima abimi na portail
mbala moko banzo kima na banzi ko landela landie na ko na kuti bango bazaki ebele alobi nanga soki oke ko fundanga na ko boma bana nyonso mikio baleka bakenda na classe wana esalami le premier jeudi na 20h le 1er novembre jeudi na 20h ngai nazo senga na batu nyonso baza menancier na quartier bakunu bazo menancier bango quel que soit air baya na niveau ya la police ba pesa plainte na bango l'état asala musala na bango po bazo nyoko la biso ngande na sabona comme l'insécurité bongo soki akati mwana ngande yemo na muloko bike na ko kata bana na o mike soki o memi ngoko funda na la police na comme l'insécurité na deuxième premier ta côté lenga na lupo ngamo ko ata muto asala ite akoko sala ngama be na problème na yo fundele l'état asala musala tozala kimbwala na tozala kimbwala commune ya Monga Fula quartier kimbwala. Jérémy, Alliance Transparent, d'un grand criminel qualifié de longue date. Oh, chaque fois qu'il y a une raison, complète, je suis au massage d'ailleurs. Les gens qui sont à l'hôpital. « 2022. La fin 2022, pour tout 2023. La commune. Monga Fula, la Koweït, ça me tendait. Hein? Ako moko impuisa moko akuti bo makamba moko si place. Pot ba ke kuna papa na suka ibela kumisaki bango wana. Baza wa psycho. Baza suka mabe er nyonso. To bodende ko bana basi. To ba violer bana bo est-ce que normal? Baby ça venir bana baninga. Eza normalité? Fana mito mamoko ko bo makamba la moko. Maso na mwana kuna na ngola. Bo makamba mo si basi bo ki na mai sili. Peto ko na famille na bango. Aza kununa na ebie. Boto na machete na ebie Patrick Komo na Patrick. Ako ko batalo ba devanga ngai. Tu n'as pas dit non prison, non bâti. La dit non prison, t'es un mot. Prison de Séni. Na uta prison ma msusu de se msusu yem takarangata. Takarangay. Ba kosela nga viol ya moi si. Merci à la police na biso musalo ba osa la biso. Lelo tolala ki na église na kati alpang na église ezali alors toza en retraite à 1 mois. Tozala ki wana libanda ba 2 heures. Bana mibale ba côté libiso na mona ba côté bazala ki 8 heures. Basimi 2 machettes na maboko na bango. Mususu wana batikala ki libanda. Alors tant ba côté ba ni ko menoncer biso to pesa mbonga bité biso za en retraite toza na mbongo te. Babe usambonga bimbongo za te to te mi après bisinga tout bana gangi Jésus kama mnoko la Jésus na wala kama mnoko ayala na vandi boy. Baluki mbongo za te lokwa nda kunangeza kantivole ezalaka moto ya mwana nga wela la kawana. Ba ndisiko ko menoncer po babuka antivole wa bazwa moto. En tout cas, ceux qui pendant temps babuki quand même basu moto babimisi basu na 4 téléphones baye nango téléphone moko touche na 3 Android babimi nango. Toke sa ba policier baza pembe na so ke to sana problème boye na boye to eko songa tant to eko songa en tout cas to bondela ki kaka ensemble to bilo kwa ba violer territoire ba côté l'église basu na bluetooth église to sale la kana micro na moto na ba nini ba téléphone ba kenango to ba ki nzambe yo kanga bango nzambe yo landa bango kanga bango po biso to suki awa ndeto ina la police ko porter plainte kota quartier ko abengi soke bakangi bango awa to eto moni moto na biso pe ezali na bluetooth na biso pe yango wana biloko na biso bazwaki ba téléphone eza maboko na on regretter boza bana quartier bazo be ba violer bana ba koti na ndaku na ngai bazuka téléphone moko ya mwana nga po alala ki wana babi shebadeba akalanga tour alboso abotolanga mbongo deuxième fois ba ucho kalenga bala 4 nga zana kamara na ngami bale bakati nga 5 na na $30 na bilo matoi ya mama abiso ya ebisi baninga no yebo tika ya kende me kamara na ende eto tika ne kamara na anda tika la nde batika la ko violer
tour liboso azaka ye moko mais tour ami balé balaki 4 bango bazana terminus muninga na bango moko aleka biso na station toze la moto ndakenda ayaka ko benga bango aya bengi bango tongo baye muninga na SC4 abimiselinga mbeli atenga mbeli awa katinga saki ezaki na biloko mato ya mama biso ezaka na $30 na ebisi ndenge okatinga saki nanga kozwanga biloko eza kati te babi tokitana bango bakiti biso na veni ya bar ya évasion tina chantier mo eza wana bango 4 muninga wana ayebisi bango bakabola dede balala biso ye aboyaka likambo olobela po tuka liboso na ba abotolanga biloko bandeko nanga bayebisa ye deja omoni mutu osali bango a grande sœur na biso deja sa aboyaki abi totika nzele yo kende me kobeta lisolo te ndesko to na matina terminus no ki pasi kama na ngati kali tiba banzo sale makambola naza wana nzoka muninga tsafenga saki na ngade yasa swanga $30 na bilo matoi ayebisi ngona zwika mbongo shimbo ki azwa tikenga ka 2000 francs na kati tito ya na mbudi tibi soda ki akina kuta banga plein scène eloko ebisa banga babeta ba masasi me ba sotaka na mir na mususu. Maman bozali komona bazali ya kokufa komona ya mama Magina ni zayawo bondi belaka ke déranger sali pasi population azali komituna nini nde ekomelaki ye eloko nini ekomaki landa lisolo mama Magi afandaka na avenue Lwila numéro 104 na komini ya Selembao pembeni ya hôpital ya sanatorium babomaki ye pa ya mwana mobala bozali komona boye na photo mwana mobala ngo komona ye Pichu. Pourquoi bobi na Kinshasa ba Pichu nyoso bakoma ba Pichen Pichu abomi mama oyo tango abomi ye alinga bwaka ye ndeba na moto na bato bandoleka pembeni bamoni suspect babi oh papa yo wana nini kuna oh incompréhension bekolo benga la police ye etiende ko maboko bakanga kandeko Pichu te bakangi ye po bakutie na ebembe ya mama Magi ndeko Pichu basambisi a se retrouver na parquet ya Kalamu mais comme tango famille ya mama Magi bazali toujours koluka pour que kaoyo vérité yebana raison ni babomeli mama na bango bakende be na parquet ndeko Pichu azate alimwe otonini donc comment mutazaki na parquet abima c'est que bato basala kawana bayebi dossier ndenge ni babimisi famille leli ezali inconsolable na minute oyo bazali kotuna nani nde akimisi nde kwa bomaki mama na bango est-ce que ezali magistrat est-ce que ezabat basala kuna est-ce que famille ya mama Magi baleli pa ya ministre ya justice papa Constant Mutamba makamboyo yokutu okoka koyoka ngwa tana matoite il faut kokoma sur place kuna na parquet ya Kalamu koluka koyeba nani nde akimisi mutabomaki mutu famille ya mama Magi balobi bakoyoka ta par justice et salama po balobi état de droit yoka communication na bango likamba ko kamwa dossier sali 1 mois na parquet na sima nango bakimisi mobomi wana na komba Pichen aza kudata na po ya Magi te sikoyo tokosuka na bano wapi bozo kimisa mutu likola $2500 na yebite mbongo wana mama Sara okosana nango nini papa Mutamba message pa na yo papa ko lala te na dossier oyo soko lali na dossier oyo papa bakobomilo musala papa na ngai mutazai na Valer te paka Kalamu mutazaki na dossier oyo Sara Malundama azimbongo na famille ya Pichen akimisi mobomi bakimisi na bango ye Magi ti lelo azaka na mok bana ya mama Magi pe bazanyi maloba te babakisi boye mama Denise pardon mama bana yoka mawa mama na biso na kobokola biso papa na biso akufa bese papi oyo kobomela biso mama na biso ministre ya justice papa pardon yoka mawa po na biso toza place monsieur ekokimela te mayele na biso esuki mama Sara loba yo za mwana mwasi te loba yo boti te to bota te pasi oyo kisi biso soki yo moni biso mayele biso soki me ya nzambe pa zali mutu bakangai na parquet alimwe makambe maicha Constant Mutamba mafuta yango papa koma na kuna landela mutu nyoso abimisaki ye ausambwa et normalité mutu babomika boye bakangi ye ale bino bokimisi et nini heke yo Ilonga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Nous avons fini l'identification de prévenus et nous avons relevé de préalables, lesquels les préalables et les exceptions. Nous avons soulevé les exceptions d'incompétence personnelle du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema. Dans cette exception, nous avons dit que le tribunal militaire ne peut pas juger les enfants mineurs d'âge. Et cela conformément à l'article 114 du Code judiciaire militaire qui dit clairement que les juridictions militaires ne peuvent pas juger
les enfants de moins de 18 ans. C'est sur base de cette exception que le tribunal militaire de garnison a pris un jugement avant du droit, ordonnant l'expertise médicale que chaque enfant mineur va passer à un examen médical pour que le médecin puisse déclarer effectivement son âge et l'audience se reprendra le lundi prochain. Un problème est maintenant, puisque le tribunal militaire dit clairement qu'il y a des frais y afférents pour que le ministère puisse faire cet examen. Alors que ce que nous déplorons ici, c'est que les gens ici, des démunis qui sont ici, l'État doit vraiment faire quelque chose. Il doit appuyer le tribunal pour mettre les moyens à sa disposition, afin que les médecins de Makala, comme le tribunal a ordonné, puissent avoir les moyens conséquents pour examiner chaque enfant et les résultats nous parviennent à temps pour que le procès puisse se reprendre. Mon capitaine, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour les audiences, adjudant-chef, Gandou, Ilunga, Papi. Audience, les reprises, allons-y, mon capitaine. Soki batangi kombo na yo otelemi poto yeba soki ozali toyokani Ntimba Ndombasi. Ntimba Ndombasi Rabi. Alias nani? Olobi? Ozamba alias te. Obotami wapi? La date nani? Kinshasa, le 11 novembre 2007. Le 11 novembre 2007. La 2007 de Gokama. Jiri Dilanga Fili. Obotami wapi? Amana ki. Suroba yata Petit Jean. Yo sala ka musala ni. Naza élève mna débrouiller kana moto. Nakona no poko na yakuna. Obotami wapi? Kinshasa. Colonie. Le 11 avril 2007. Yo je m'attends à 2007 à Rezoka. Il y a attention à la vitamine. On a tenu cette osabate. On sort comme ça. On va plomber. On va t'amener. Kinshasa. Le colonie. Le 7 mars 2023. On va dire que ce sont Kanisamine. Pour qu'on puisse appuyer sur le taxe d'ailleurs, pour qu'elle a tenu le colonie. Pour qu'elle ait l'objet de l'État. Donc, on va faire une année. Colonie. Pour colonie. 2009. On tu connais pas dans notre là 2002. On dit ceux qui ont joué à la makanisi. Mingi. On dit on joué qui na Bongo et va dire Kobunga. Yo ba quand tu connais 2002, on sauté 3 4 5 comme il a 9. Munziri Lunga Gilen. On sala comme ça là. Kaza élève policier. Élève policier. D'accord le mani. Élève policier, ça vous ça là. Ça la policier. On ça policier. On ça policier. Grade. Apêche. Matricule. 19. 19. 1904. 19 904. Matricule des années sous la police. C'est dans le contrôle. Tout ça au niveau de l'école déjà. Yo, ça dit formation. Tout ça dans l'école, la DGF. Donc, bah, il y a dans la police. Là, nous venons. Kaba Ashmango le défoyer. Ça là comme ça, Nani. Après quitter. Au Botami, ouais. À Kinshasa. Au colonie. Le 8 novembre, 11e mois. Novembre 11e mois. Sango Makaya.
osala kamsani na be charger hapa ufucha mndele Jamani Emmanuel ngongome ngoboko la poche osala kamsani nga sala musali ngade kuya zate kuya mutani wapi na kin koloni le 24 ya 5e mois 2010 2010 yango kama est-ce que ça va koni mazo tumisaka papa bochona papa ko abotinga siko papa na yo komo le ndoi na maka yo sala kamsani ade kama mutani wapi date de naissance le 4 février 2006 Kumo yanga ikomba ifwanga Eli. Ikomba ifwanga Eli. alias nani? La potami. Kombo ya bayanke. Oza yanke te. Ah, yanke papa. Kombo ya bazoba. La zoba te. Oza zoba tete. Obotami wapi? Abotami na komina changu. Wapi? Komina changu esa wapi? Abotami na komina Masina. Esa wapi? Ah. Na mboga ni? Na mboga ni? Abotami na kapital. Kapital na mboga ni? Mboga papa bia mama. Obotami wapi? Na mtaninga. Obotami wapi? Kutaka Sinji. Kasinji? Kasinji wapi? Labda. Obotami mkoloni? Ronde na ebite. Ebite? Ozaji? Kesa. Obi? Kesa. Omena mapata wana. Kensa ningami. Yango moko. Moi yo indeki. Et voilà, j'espère que Bino Moro Bomoni, au moins ce qui s'est passé, Bomoni ma vidéo, nyon son a proposé Bino donc ezaka ba vidéo ya ba dégâts. Ya ba kuluna, ba koteli ba tonandaku, ba kuluna, bazo sala mabe, surtout vidéo o ba avocat bazo défendre ba kuluno baza ba mineur, ba lobi ki ba ko sambisa bango te, ba juge ba bindenge ko samba te. En tout cas, natena ba commentaire niveau ba fingi ba avocat wana ba lobi ba défendre ba kuluna o ba ko sambisa bana na ba 16 ans 17 ans te ponini baza ba mineur mboka la biso donc kanda moko donc bano bazo sala bato mabe bazo boma bato bazo kota bazo violer bato ba sambisa bango te motema sukinga franchement motema sukinga je me suis dit Congo na biso tout est possible. Mais au moins, on peut, bato bango pe ba otika bango. Ba tiki bango, ba sali vie na bango, ba kokota pe prison, peut-être ba libérer bango. Donc, blo mo bon. Nathalie Kanabi, mon kilo est compliqué. Nzambe kande mon konti. Alors, ba kulu na o eloko ko sala. Il faut ba zwa bango, ba kat. Donc, o sali, ce qui attaque no ba oboma bango te. Mais ce qu'on sali dégâts, au kati mutu liboko, ba au kato pe liboko. Au kati mutu likolo, ba au kato likolo. Au sali dégâts, mon quoi, makasi, you peut faire ça au dégâts. Pour ceux qui m'ont kangi, ba on boti, ba on a boulot, ba qui travaille. Jour ba kozonga ka, ba koya ka reconstruire ko ça la kuluna. Il faut qu'on mette fin de babilo ko nyon soano. Et ça la passe, c'est ça la somme. Donc, on sentit que non, Congo est envahi. On dirait ba kuluna ba leki ba nombre ya ba nebele donc na moi bazo bangate ba quartier le quoi ba bumbu ba selemba kuna ndesko siège na bango na sali vidéo mo roboy ba lobi donc balinga soki ba monika ndaku ya kitoko il faut ba ya kokota ba musu ba komo kota ba komo ta ba tenue ya ba soldat ba zi ba komonya ba soldat batanga kiwana na bosani na kombo wana ba rolata wana soki ba ko toke bino na butu obo fongola toza soki ba kombo moko batanga ki wana ba soda soki ba oromona ba yewa na butu ba koti ba zui ba zoyi ba mbongo na nda nzambe Jésus nzamba likolo asunga nzambe asunga Kongo na biso o nzamba asunga
Opération Zéro Kuluna, Constant Moutamba, le ministre, en tout cas, basala Moussa, de bakanga, de bazokanga, bakuluna na ndenge mwa kosakanate. Bakanga bango basilisa bango, so bako exécuter bango bako boma, bango bako sa so biloko nini. Basala ka po batu déjà balembi. Bango bazo bebisa ba fille ya batu, bazo nuire ba fille ya batu. Donc on sentit Congo makambo ebele ya mabe eza ebele. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, Nzamba asunga biso, asunga ba famille na biso bazakuna, asunga bandeko na biso bazakuna parce que surtout la fin de l'année à Moutunion ça comme luka mbongo a fêter le 31 décembre, à fêter le 1er janvier. Alors, merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous mes abonnés, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, j'espère que Bolandi ma vidéo est tellement ébélé. Bolandi na iloko nako bakisate à part que justice et ça la moussa donc justice na Congo et ça la moussa. En tout cas, merci beaucoup, merci énormément na bino ba abonné à Bibiche Mbombo officiel. Alors, quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.